Maya Kisenso nyonso likolo kuna bakoto ya Kisenso nyonso kuna likolo kote ya campus kuna na kote ya mai nyonso ba overtramp nyonso wana tango ezokita ezoya ezoboma biso nyonso kote parce que canalisation de la malonga ezate yo moko tamboli omoni citation omoni bandako ndenge komi omoni ba quartier ndenge ezali nde en tout cas quartier évolue à Kaboté, quartier évolue à Kafuba Nzeleza la bien, Makambo ezala bien, biso côté gouvernement Songola biso, baibakate koto batu bazalaka, batu bayaka, basuka kaka na basalo, ok koto yo, électeur mususu pe bazali. O bakoki pe oya koto pe to pesi bango pena ba voix, lobi pe ba konzi wana pe ba kozalaka ka ba konzi na biso, mais nous sommes vraiment abandonnés. Yeto zalaki, atanga mobutu. Biso bazao benga fula ezao kota na komuna lemba te. Mais lelo yo, keba so komuna lemba te. Et comment ça komuna lemba? Komuna lemba te ba tanga mobutu to mosusu. To sufi. C'est mai ya lemba. OK. Quartier na biso Mbazalemba ezali à quelques mètres na quartier Salon. OK. Nous allons motika na quartier Salon côté. Nous allons pembeni. Même si nous vivre makambo ya pasi, on dirait que nous musika na salon. Mais la salon okuna c'est la vie, mais awa la quelques mètres na salon de to vivre situation moko misérable. Tina ba awa ba canalisation d'eau ezate oyo ça la vidéo poser ba inondation awa. Donc tout le monde que biso ko to pensa ki tango papa Gentiningo bien pour le makambo il y a ba kirage ba kalama. Je pensais peut-être biso ko la chance wana ba kirage biso kalama. Quand il vote, ils ont protégé. Donc, au monde de ma maraîchère, bazalé à boyer. Au monde de ma maraîchère, c'est dans la période de l'anga. Mais ce qui voulait bêter, maïe de bordaka, bilanga se koufaka, bakimi. Et pourtant, bilanga oyo, des collègues, c'est qui c'est mon bimba, ma maraîchère bangoana, bazardé angoana, ils ont sur la population. Donc, maïe nyon sur angomba kuna, et kitaka nabiso na se awa. Donc, maïe campus kuna, et kitaka ka awa. Oya biso a commune à Lemba. Mai pe ya Kisenso ekitaka ka awa. Na kaka la moi rivière oyo. Donc mai ya campus eza na canalisation moko basala ya malamu te oyo ko iko kitakoto na ninga malamu. Voilà, donc nous étions dans notre bandeko ezaki bitumbezaki entre Kisenso na Mbanzalemba. Donc pour dire entre temps Kisenso zo côté la ezo côté na camp Mbanzalemba côté entre temps mbule zo beta inondation. Je pense so botuni papa na biso ifengi ya koyebisa bino ba memaka ekuti na komema na mutu tango yaka ba memaka ekomema pour que balu kwa sécurité totale parce qu'il y a manque d'électricité. Il y a manque, il y a voie, il y a entrée, il y a Kokota Boye, Anzela. Il y a aussi Kozanga pe Maya Komela. Mai, je pense, ici, là, Boutikuna, de dépendaka jusqu'au Longwa. Je pense, le papa Ebi Salon, Ebi Lemba Malam. Pour que Biso soit Maya Komela, il faut que le Longwa tire la station Salon. La bordure soit il y a Basak, on n'entend pas Basak pour la Kalango et Beba Kalango, mais surtout, ceux qui tractèrent et Kotiawa. Et Kiré Kalam, et Fungoli Kalam de part et d'autre, et Tiki passage à Maï, ne fût-ce que na distance, il y a 7 mètres, 8 mètres. Na Kaisi, à main la pression d'Engenin. Na espace Nyonso va côté que la maille à 7 mètres, Maï que collègue et tout pour qu'il t'a facilement sans qu'il dranger, Banda qu'on a peut-être devant la carte. Et plus Maï est coincé, n'y a pas de débordement ming. Tala netu kokwa boy azosa blanco azwaka mwa elkuta menela na mbula edindi akevana na ndako tokovivre ndeni tokovana eloko elangisa kaka 2 mois na 2 mois tokoti na bandako kovandi tokosuka ngwa yango tozosenga bosunga biso surtout pona mai bosunga biso soki surtout parce que tozomona ebongi tracteur ekota etimola tozobanga surtout clôture ya campus ne bazosala Kisenso batera Bana République démocratique du Congo du nouveau à Kinshasa. Bona kotonga banda kuna bino solution et yeah.
mobange na usine ADK Construction usine ya bana mboka na fabrication ya babrique argile mélange na ciment Ecobrique tope interlocking brique yoka elengi ya brique suka na design pas besoin de peinture et se protéger ndaku na température brique moko très durable Ecobrique mon bébé ya sika adresse ezakaka moko quartier Kipoko komi na tele oki okomi na veni Boyembe oza mobimba ona prix angemu sinzaki mwena Ecobrique eza moins cher na prix mangondo ona contact na Kinshasa obengi Mese Platini na numéro oyo plus 243 81 53 60 618 à Paris au Bengi Nana Kiesa plus au 33 622 32 10 au 16 et Bongo la Londres ADK Construction plus au 44 77 53 60 58 au 39 email ADK Construction @gmail.com ADK Construction mon pépé ya sikae wanti kwa moko tedi. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoé, I love Romy Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yeso inae. Bilivu muka. Tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na ya ouais me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela bijou mulamba nalingi nanga ise procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger le ngai se amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse langa amour Keto azala se kompene nanga tout le temps mio takanga na litoye ye kaka na héros boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yo tianga nkato memanga esi kolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'altochimiste bongo na misapi Cyprien Ziro Bongoro Mata
Setcom. Na commence avant chimiste na sala ba recherche. On a découvert matière nini nzambe ya salaketo. Après na découvrir un secret exceptionnel. Je viens dire un secret exceptionnel. Keto e Bibiche Mandala Nida Madaka Claudicia Nataba Bandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Joe Johnson Keto Ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé Kobosa na vera mote Ata na présidence na yebike kosimai Ata ukumi wewe Vraiment tokoko ma bien Félicité Nyongoni Ata baba Nelly Mokili 10 000 fois Préférence péchoua nanga Joe Johnson Keto Ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga Démon vivant j'emmène à Zanga Ketoe Nalinga, nalinga, nalingi Nalova, nalova, nalova Na kraka Bato tout, basi ba comprendre nga Bato tout, basi ba yebinga bien Soki chéri na noyette Na belaka, Soki Johnson Keto kotite Ba égal malade Jean-Paul Kalema Micheline Dioka C'est vrai chérie à kotanga na motema fond Surtout tanga memanga na couloir ya bagu Na mela milk check Na menia lelo Kobosa na société Ya samouraï Nana mwa mayonnaise Nalinga nalinga nalingi Nalova 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 Na kraka Bato tout, basi ba comprendre nga Bato tout, basi ba yebinga bien Soki chéri na noyete, na belaka Soki chéri na noisongite, ba égal malade Mikolo pena comprendre les sous-soutés Osengi moninga ami na Facebook, andimi yo Okomo sola ka boye, okomo confondre faiblesse na gentillesse Mingi sema kota bana mibali Okomo luko devire maloba matoi bani bani malba bloqué yo tak Orate amitié Raymond Ikoza Bio J'adore l'opéra Cyprien Bongulumata Setcom 0 Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Banzusi Lekiamoto Martin Kambilo Tonton Lubamba Maître Chouamboma Bonjour chers internautes, vous êtes belé à Kolanda Bisso, l'émission découverte. L'émission découverte où Ezali Kokambama, où Ezali présenté par votre humble serviteur Simplicita. Simplicita Balobi, autrement dit Mopepa Sika. La mission découverte, Lelo, Tozali, Tokiti sur terrain. Tokiti na terrain, Tozana Banza Lemba. Tozana Banza Lemba, côté à chez le copain, na C à côté à chez le copain. Na Lemba, Salongo Sud. Tozana kana cadre à découverte. Tokutana bandeko au baza koto réalité nous baza ko vivre nango sur terre. Je profite aussi de saluer mon boss Johnson Keto, le garant de la nation. Je vous salue là où vous êtes. Le vieux Mbembe, le Tottenham Boy. Je vous salue là où vous êtes. Je profite aussi de saluer le Babebe Tout, le Top Africa. Top Africa, je profite de saluer maman Nantos, maman Najemima, Mima Makombo, chez Mima Boutique,
je vous salue là où vous êtes. Magilov, Mireille Mankenda, je vous salue là où vous êtes. Le vieux Papi Kabouikou. Tout ça sur le terrain, tu profites de coups à l'un de Konabiso. Mbote papa. Mbote. Papa Kombonanga. Kombonanga Christian Toulé. Papa Christian Toulé. Ils ont direct la chaîne de Top Africa News. Top Africa News, Balingi Baye Baye. Oza, précisément Toza Wapi. Toza awa nakati ya Lemba. Quartier Mbanzalemba, précisément localité Zeloué, Banana Batunios, tout les juste chez les copains, na Sena Yangoana. Bisiko Balosala, boulevard ya Sikawana, na boulevard Salongo, na Sena Yangoana, de Bisito Zaliwana. Deko a tout ça na kati ya Mbanzalemba non. Parce que Tongi Toeba, réalité est animée au bino de Zovivien, Toeba nan, Baimboka Baeba, ils en ont toyoki que yoka awa ba difficulté bozana ngo ebele yebisa biso non yo mom tozam yo do yo moza sur place yebisa biso na ezana nini vraiment awa tozam ba difficulté énorme penza ya makasi ningo tout na question donc ozomona soki yo moko moni je pense tant beaucoup zabilili beaucoup mona bino moko comment tozatona ba difficulté belé neti ko ba neti na ba awa ba canalisation d'eau ezate oyo sala kizo causer ba inondation awa. Donc tout le monde que biso kuto pensa kitango yo papa Jantiningo bilande pour le makambo il y a ba kirage ya ba kalamu to penser peut-être biso ko la chance wana ba kire biso kalamu mais to tikalo mo ata tracteur moko yate ndo moni ba mai wana bi kalamu ndenge yaka ozo muta côté ya campus na côté ya nzelo balingaki oyo président Fadji alingaka adressé à ça dans moko ko relier ki senso na campus. Donc si ça quand nzela yango te et salama ke ban erosion moko salama kuna yango esala ke maya ki senso nyonso ya likolo kuna ba koto ya ki senso nyonso kuna likolo côté ya campus kuna na côté ya mai nyonso ba homme 30 nyonso wana tango zo kita ezoya ezoboma biso nyonso côté passer canalisation d'eau ya malonga ezate. Papa Christian, on l'obélit sur. Oui, voilà, on l'obélit sur monsieur le gouverneur de la ville. Il fallait à ça là-bas tracteur. Il y a une question très sensible. Papa Gloire dit j'espère que vous qui billet tout bande ko kita. Tout ça moment de difficulté. Ata mutu kapone kita ko. Ba imboka. Binomo bo mona bilili. Ils ont des difficultés pour la mituka et kota kote. Ce qu'on a là, une question très importante. Tracteur à côté on pour la salle, musala on est solo. Ah bon, il y a un peu pour mon lobby, on a un gars qui fait dans le bel parce que pour que tracteur et côté c'est mieux les ala. Donc je pense que les gens qui fait que le local va difficulté énorme de camper insécurité. Insécurité pour qu'intervention soit rapide et c'est ngani nzele sa nini ezala. Mais awa toza tana nzela moko tu atane fiske moto yeko kota soit ata pousse wa pamba ta brouette à pamba kolongwa na salongo ko kota awa ezate. Donc yango na penza ya likambo lobi ndo tracteur fait kota bo c'est nani ba dresser nzela oyo ekoya comme na biso tiboy. Mais kozala côté ya campus kokita côté yo. Moi à l'époque quand j'étais encore petit, on est comme on ngeni moi ba mituki on est ko yakuta kota campus kokita. Mais au fur et à mesure le gouvernement excusez pour l'expression à l'époque bazaki pe na vision ya komona bisoté kota la bisoté ya un monde banzela wana bambula au fur et à mesure zoya et bebisa banzela nyonso. Oui, ça mi ke lelo boye ata nzela ya moto ezalité ata ya brouette ezate donc difficulté on peut pour attraper ça ni kota bo. Donc et l'autre comprendre ezapé nzela ba bonsa nzela oui nzela ba bonsa nzela. Le vieux politique qui fois 6 mois azula na biso alinga juste aye. Awa on me dit ah ils en a lemba. Ozana commune à lemba. Toi na commune à lemba. Oui, le vieux papi qui a vu pesa moi na lemba parce que tu penses que toi yo lobi érosion ni kalamu zela aba wana difficulté mususu donc vous en avez bien la courant ils en avez bien commune a pesa no vraiment capacité. Donc comment on soko lobi bongo oyebi déjà ba milliers oyo ezalaka ke mutu kezo kontate boye bango très bien bisiko mutu kezalité ma ezalité ma ya komela ezalité
peut courir eza bisika oyo donc c'est-à-dire insécurité ereniaka totale tel que toza awa toza na insécurité totale à part ka biloko na lobi wana insécurité totale je pense baote koyoka baote kosambisa dernièrement bakangaki bana ezalaki kisenso contre Lemba. Million de bangonde yango. Oui, maman Mireille Makenda pe oui, alobelaki yango pe oui. Donc des milliers de zali donc ils sont des mututo qui maka au moni peut-être botala. Banda kumsu leza abandonné bon monango. Ba musu depuis Makambouane dans sa dit ba qui insécurité, ba qui ba inondation. Voilà donc nous étions dans notre bandeko ezaki bitumbezaki entre Kisenso na Banzalemba donc pour dire entre-temps, entre-temps, mboule zo beta inondation. Je pense so botuni papa na biso ifengi ya koyebisa bino ba mema ka ekutu na komema na mutu tango yaka. Ba mema ka ekomema pour que balu kwa insécurité totale parce qu'il y a manque d'électricité, il y a manque ya voie ya entrée ya kokota boye ya nzela, il y a aussi kozanga pe mai ya komela mai je pense bisika bo wuti kuna to wuto dépendre ka jusqu'au longwa je pense boye lokola papa yebi salongo yebi lemba malamu pour que biso zwa mai ya komela faut to longwa tina station salongo ta sikoyo distance wana ko longwa tina station salongo je ne sais pas biso koto to zaka ni atala ba forage ezate donc mais na éviter koto sope forage ekosimba soko simba patron milieu moko eza un peu quoi marécage na éviter soki ekosimba ekosimba te mais kala à l'époque bandi comme ça ba débrouiller ba lukaka ba mai ya pompe okitabo mais biso awa mai ya komela fausse station salongo courant ezate et puis donc le vieux Thomas Bouya à lobby bozo ba ke courant mais toujours mona ba poto ba sima bonza sima biso au courant ezate mais ce que basingo ce que le bisco ni expliquer biso nani bayimboka bayebi bon likambu ya courant na lobby donc soto le biso ko moni basinga oyo etelemi oyo basingo oyo mona ngo boye ezana ba norme moko pété ezali be fort personnel ya biso population to mona ki ke vi que quoi nini cité toza bolili toyoko yoka na biso nyonso koto na kati ya localité to sa ndenge nini lokola nanu snel a yebi bisote to sa ndenge nini to lukaki papa na kati maloba ke donc ngolo ba ke snel a yebi bino awa a yebi bisote mon boss Johnson Keto ozoka makambo zoyoka snel a yebi bino te a yebi bisote awa na quartier Banzalemba snel a yebi bino te a yebi bisote mais est-ce que ba poto se combien ndeni ba câble courant se combien ndeni expliquer non ba yimboka no ba yeba bon nde to lukaki to sala luka ata mécanisme moko pour que to benda singa donc yango moni toyokanaki moke tosali mwa ba association na biso pour na développement localité na biso toye ko luka mutu moko etanke lokola président toye ko luka ko tinda ye na SNEL akende aso na SNEL donc pour dire basingo eyebo to aligner mutu kaka moko mutu moko le président Mundabi Papin Kibala to aligner nde na kati ya kata groupe na biso kwa kende a luka benda singa ya courant ko biso ba musto zwa bandambu ndambu to apa to sabato diembe na sima na ye to sala nde bongo parce que SNEL aboya ko pesa biso era boy to luki to aligner mutu moko nde sima na ye donc to zuto tie ba mbongo to somi ba câble taka distance to aso na ba plus ba 700 ba 800 mètres oui donc to luki ba fort personne to somi ba singa ba 35 carré nde to matina ngoti likolo ne to tiango SNEL azaka bino bosali ya yeka accordé bolukele mbongo sa nini allez mais to kota ba rapport ebele ata mais esimbate eloko moko te zwa suite mama mon vieux Patou Samba on veut éduquer tout bozo ka ba réalité za ko se passer papa siko to ngato ba mieux bozo ba que non na ba demanda ko to ezinda to lingi papa gloire dit papa laksa biso ba bilili ndenge banda ko ezinda ko to papa laksa biso non explique laksa biso non c'est bon awa soki to zo tambola wa ngomona malamu pe bandako neti ndako si ezinda kala ndako ezaka molai
omoni bandako oyo ezalaka molai bapavement ozomona oyo ezalaka pavement pour que ta omata okota na ndako pavement oyo fokota fotya lokolo mpenza omata omati omona fondation nango ozomona fondation na yango donc je pense botala kaka kuna ezalaki na limite wana babrike baotonga sika ezalaki fo omata mpenza lokolo otya mpenza likolo mais ta lelo fondation ndenge ekomi vi ke omoni donc ntango mai ezokita mpe na zelo kisenso ebukana kisenso bazolela ke baérosion mais érosion wana biso siko awa toza sikoyo donc inondé puis en plus na bazelo nde osala nini eza koenvahir biso bongo. Mama Angèle ya Vozo mama ozomona ndako balobi ndako oyo fondation tobandeli komona yango donc mpona kokota il faut tia lokolo boye etalami ndako tosali effort tobenga mama ye moko lopango mama ye mo aexplike biso mama mbote mama mbote papa mama oza en direct na chaîne ya biso Top Africa News oyo bayimboka bazolanda mama kombo nani mama Makole Emerance mama tongi tosepela oyo explike biso nano bien lopango awa yo ndeko lopango ndako lopango siko mama toyoki sango yoka awa ezalaki avokota bozomona fondation ya ndako mais bokomi na baniveau ndenge nini papa biso otoda mbula donc eso emeko okomela biso adon mbula nde eyende mpona kobebisa biso nzela oyo basala oyo ya matete po ya kisenso mpe ebana na nzela tendance kuna campus basukisa yango nani basilisa yango te donc balimita prince wana soko mai wana kuna oye bakanalize mai batya baterase moko ya bien bango batika kaka bongo sikoyo mai wana so ezoya na bazelo nyonso ezoya ti kote biso kovai na bandako awa donc okota na bandako donc biloko kobeba zelo na mapango kotonda bapotopoto donc moyen kutu bolala ta pongi ya pamba eza te donc bokovanda kaka na bana boye kaka ya kotala kaka boye 0 heure 1 heure bozaka na bana kaka boye ya kotala donc bokovanda kaka bongo ti mai yango bongo ebandi kobima ndambu nsima nango donc bongisi boluki ata bakiti bovandi kaka na bana kaka bongo babiloko mosusu mpe na kati ya ndako ezobima nango mpe ezokeye nango à partir ya point so basala oyo ekenda ti na mbanzela kota campus bayeba kokanalize mai te donc mbula so ye mai nyonso tu emona ezoya na bandako na soko to na baze donc bandako nde ozomona ekoma na se donc eza pavement kutu emona na ezu te mosu ekoya pavement nyonso tu ekundami na bapotopoto bazelo fu bopepa bolongolongola bazelo wana mo espace amoi pavement emonani boluka moyen bosala boluka moyen koluka moyen kolamba boluka moyen kosala onso bokosala. Maman, ton ça fait combien de temps que vous vivez la réalité? En tout cas, vous avez le temps de faire mon live, vraiment, vous avez 10 ans? 10 ans, pendant que vous avez vendre surtout pour ça, vous avez parcelle dawa kitoko munene za bakina bakina lo babunda babiti batiko sundo yango bache pa vendre bato soma ngo pe baza pété bakima na bango. Le conseiller spécial le vieux Siro Mafuta bosoyoka tozana ma mbanzale mbote mama mama bengi biso pa na ye mama bengi biso pa na ye tozana mbanzalemba na commune Lemba. Tous à la salon précisément chez le copain, tous à la C. Donc, ma vieille Pimboyo, maman, mbote maman. Maman Kombo Nani. Comment on a Jean Salata. Maman Jean Salata, aux en direct la chaîne Bisso Top Africa News. Comment te limite au même Bisso Nanda. Souci nous a plus ni souci n'engage na biso wana mbanza lemba biso zana komina lemba komina lemba nde to yeba kyango na lera Mobutu ezalaki komina ba intellectuel to yebla kyango boye ye to zalaki atanga Mobutu biso bazaba benga fula za kota na komina lemba te mais lelo yo to yeba so komina lemba te et comment ça komina komina lemba to yeba tanga Mobutu to mususu to sufi si mai wana oluka na kapini so akampisi 0 mètre biso to sufi biso ba vedu kala ndela kanga kola mtu boma kapona kanga mai sala kanini donc maman au créer qu'à niveau
papa gloire zona na sala maman muta sala boye maman kokona mai monde na sala mon vieux Olivier ozomona mon vieux Olivier papa na Olivia ozomona maman créa nini na eka niveau na kati ya lepavu pona mai ebimaka mai evandaka te sobe no etondi ebima tozana kovina lemba vraiment eza nini batala na likambo ya biso nzela pasi courant pasi mai ya komela tokende ti station ajona ya mabido donc maman olonga awa tise na station pona komela mai ya komela ti na station sa potomela mai ya pombe donc ngomba bauti ko papa kuna dit ngomba bauti ko filmer maman mataka ngo na bido pona kozwa mai ya omela na station c'est ça komina lemba ya intellectuel comment le corps va te bailler biso te tozana na commune lemba te biso tozana commune lemba te ba biso so commune mbanza lemba ko tozana na lemba balongola biso mbanza pesa la commune eh ba la commune akali comme commune ko ba kipara biso te bakabola bango bazwa lemba biso ba biso mbanza lemba yebisa bango banzo kandenge na zolo yebisa bango biso to koma na commune biso mbanza lemba ko ba kipara biso tozomona pasi nzela eza te mai eza te courant eza te ngulu ekoya tomonaka te ngai nazalaki babana nanga mwana ntuka nanga bango bamemi ngai na mokongo bayakimisanga mpo na yoka somo na ya kwea na nation balongoli nga so ngulu enoki mpo ndako na plein esika tokolala eza te nazolala soki enoki papa biloko nyonso bikolo tobani kokima omona bana bazunga bana za moto attention te mama ya kopike balongoli nga bakebimema ngai na salongo nakevanda kuna ngulu soki esili babongisi ndako bapangusi simane ko tozana bazale mana komuna bi ndeya Hortense maman na Jemima bozo ka ba réalité maman zoko vivre et ça ngana mutema pasi ça ngana mutema pasi na zoko kate na yebi manama ya misu maka maman uti ko loba awa mais tozana commune lemba tala ba réalité maman zo vivre na ngo maman merci mokolo malamu zamba batela solution mo rozwa maman na kati ya découverte tozana mbanza lemba tukuta na papa mbote papa na papa kombo nani kombo na ngai papa Gabi est en direct na chaîne MC Top Africa News tengi to ba papa ba ucho zo bilili na ndako na awa za chio na papa oui tengi to ba plus difficulté nini eza parce que tout le monde ba poto courir za awa et ça c'est en réalité nini za ko vivre ces derniers temps awa ok papa merci vraiment pour la parole. Première difficulté tozana ngo awa eza penda makampa ya d'érosion. L'érosion en tout cas ezotungisa biso penda mingi na quartier oyo. Sote la plupart habitants nyonso bakima ba quartier bandako ekoma ba mipuse. Donc source nango eza ba érosion. Ba konzi oyo ba inondation compris na ba érosion po bande ba bengezali so tamboli tina simoko découvrir ba mabengi. Eza kuna. Ozomona bakonzi oyo pe bato votaka bango baprometaka biso que non bakoya kota la citation na biso mais juste là nous sommes vraiment abandonnés totikala kaka bongo bana etike mais tozo ko espérer que non avec ondima un jour quartier na biso robona yo moko tamboli omoni citation omoni banda kundenge komi omoni ba quartier ndenge ezaleli en tout cas quartier évolue à Kaboté, quartier évolue à Kafou Banzeleza la bien, Bamakambo ezala bien, biso koto gouvernement songola biso, baibakate koto baka batu bazalaka, batu bayaka, basuka kaka na basalo, OK koto yo, les lecteurs mususu pe bazali. O bakoki pe oya koto pe to pesi bango pena ba voix, lobi pe bakonzi wana pe bakozala kaka bakonzi na biso mais nous sommes vraiment abandonnés. Wana pena regenga na zalaka nango yango. Nathalie Kaembe, Noëlla Kaembe. Papa lobi koto baza vraiment abandonné. Papa merci ndongo zui temps ya kosolo na biso. Bazaki belé ko na chaîne na Top Africa News. Merci beaucoup, journée malamba. Merci de gonanga. OK, merci. Merci vraiment. Mon boss Johnson qui était na komi likolo ya 5 ya bamai. Mais tozaka na kati ya Banzalemba. Tazana papa ay papa, bote papa. Bote. Papa aux en direct à chaîne na Top Africa News. Papa comment nani? Comme Nangai Bosangue Bernard. Papa Bernard. Oza na Banzalemba tona kisenso pas toza na kati ya frontière. Ba imboka, je vous informe toza na frontière, toza net na lufu. Donc nde naza boye naza na katikati. Kuna eza kisenso, koto eza Banzalemba. Donc so na komi kuna naza na cameraman naza na kisenso. Aza na ngambo ya kisenso, ngaso na Banza na ngambo ya Lemba. Papa
expliquer biso nanu mai oyo parce que na yoki mingi à propos mai o mai yango bandaki kuna eyeboye explication na comprendre te bayimboka ba comprendre eza na ndenge ni mai. Merci Nazali chef de localité Zelo na kati ya quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba. OK. Quartier na biso Mbanzalemba ezali à quelques mètres na quartier Salon. OK. Tozali motika na quartier Salon côté. Tozali pembeni. Même si zo vivre makambo ya pasi, on dirait toza mosika na Salon. Mais na Salon kuna c'est la vie, mais awa na quelques mètres na Salongo nde to vivre situation moko misérable na kati na quartier na biso et surtout na localité na biso Zelo. Otuninga likambo mai oyo bino bolobiki toza na frontière mais awa ezali frontière ndenge ezalaki kala te. Mai oyo ekomi awa suite ya ba érosion ya mabele ezobukana na ngambo ya Kisenso ebandi kotindika mai tima ekoma esika tozali awa. Mais sotali na géographie ya commune ya Lemba oyo ezali frontière te, frontière ezali koleka mai nde frontière ndenge ezali. Koleka mai neti wapi? Normalement c'est aux environs ndako ya brique ozomona kuna liboso kuna. OK. Ndako oyo ya brique bayimboka papa Gulajo azabilili aolakisa ndako ya brique. Donc eza kuna siko mai ekomaki awa studio ya ndenge expliquer na eza ba érosion mabele tanga ezobukana na ngomba kisiso kuna ezotindika mai parce que mai wana ekitaka na mabele ndezotindika mwa source ya mai oyo mwa rivière ya muki oyo ezotindika ngo tina ndenge tokoma esika ezali awa mais ezaka toujours na tentation ya kolongwa awa ezala mouvement mai soki eleki makasi mabele ebukani elingaka toujours elongwa awa epusa esusu kuna parce que protection ya mai oyo ezali te. Nde eloko ezonyokola biso mingi yango wana mai ezobina de gauche à droite or esengeli mai ekende place moko se stabiliser esika na koleka nango pour que population baza na kati na kimia mais mai ezosala mouvement parce que ezali protégé te de part et d'autre. Donc tolo baneti mai oyo eza na caniveau te. Mai eza na caniveau te eza protégé te donc omoni ba mama maraîchère bazali aboye omoni bango be passe toza na période elanga. Mais soki mbule beta wa mai de bordaka bilanga yo se kufaka bakimi et pourtant bilanga oyo ndeza ko leisa kisa mobimba ba mama maraîchère bango wana ba jardin yango wana ezosunga population mais basala kabukaka soki elanga ekoti soki mbule ye a comment esu mutu te a nyonso ebebi moye basa bilanga ezate o ezoleisa Kishasa. Bayimboka boyoki nde papa Bernard alobi papa Bernard expliquer biso masolo ndenge ezali. Mais ça, les biso mutema papa Bernard tu plus toi Mbappé. Babina simana biso koto eza unique. Oui. C'est ça non, eza unique. Oui. Siko maya unique pe elekaka awa to eza na nzela musu elekana. Oui. Mai ya campus. Okola campus pe ezali une partie à quartier Mbanzalemba. Si tu en as université ezali une partie à Mbanzalemba. Donc il y a quartier na biso. Alors kuna lokola ezali ngomba biso koto toza na sel kwa vallée po toza terrain moko marécagé donc mai nyonso ya ngomba kuna ekitaka na biso na se awa donc mai ya campus kuna ekitaka ka awa oya biso ya commune ya Lemba mai pe ya Kisenso ekitaka ka awa na kanga mwa rivière oyo donc mai ya campus eza na canalisation moko basala ya malamu te oyo ko iko kitakoto na ndenge ya malamu lokola basala canalisation ya malamu te yango pezo déborder en désordre yango deza ko envers be biso awa nde to commune na situation toza nango ya passe. Siko papa Bernard na nyonso wana posa na eza nini rivière oyo etikalaka awa tout ezonga place ezalaki babongisa yango bakanalize yango bien to de souci no plus eza nini. Non souci na biso ezali que population eva na kimia population po eva na kimia esengeli mai oyo eza stabiliser mai oyo ifezwa limoko ekotikala libela esalaka mouvement te. Or pour liya mai oyo etikala stable ebushaka te il faut de part et d'autre ezala encadré na bordure soit ya basaki ya minene on n'entend pas basaki pour la kalango beba kalango mais surtout ceux qui tracteur et côte awa et kiré kalamu et fungoli kalamu de part et d'autre et tiki passage à mai ne fût que na distance ya 7 mètres ou 8 mètres na kaisi ata mai na pression ndenge nini na espace nyonso bakotiki la mai ya 7 mètres mai ko koleka et ko kita facilement sans que déranger banda ko peut-être vandaka et plus mai eza coincé mais eza coincé nde ezosa bar débordement mingi mais na makasi na biso moko toka kofungola mai wana te ezosenga basunga biso na tracteur ekire kalamu efungola kalamu na distance ya 7 ou 8 mètres wana mai ekoleka facilement pour pesa kozala kimia. Bayimboka papa Bernard aleli papa Bernard azoloba na mutema ezosuwa eza pasi ya pasi pasi mingi ya pasi yona papa Bernard alobi papa Bernard
mai ngo etikala kaka awa to ezonga kuna. Non, chaque entité oui. toza na kati ya ba commune commune eza na espace na bango oyo gouvernement akabolaki déjà ke oyo eza commune na Lemba oyo eza commune Kisesa oyo eza commune ya Monga Fula donc ba limite wana eza na kati ya ba document ya ba commune esengeli bazongisa commune na droit nango ndenge esaki kala parce que yango pe botaka pe mwa ba querelle mike entre deux populations oyo baza ba voisins ba voisine. Merci beaucoup Papa Bernard. Papa Bernard, tout comme en place ya kalama munene. Papa Gladi tout comme moyen déranger bino koto yango esika tozali awa yango oyo ozomona ngo mukeboye poto na pro de langa mais pro d'ambula to côté le matawa te basaki okolekate po mai ya campus soke kiti mai ya kota kisa soke kiti awa côté le matin bilanga pe okomona bilango te mai kaka yango ozomona ngo mukeboye poto na elanga mais na mbula ezaka lokola donc pemene yako lokola njili lokola rivière njili. Papa Bernard kalamu ozo sala pasi yango bayimboka Papa Gladi ozo bilili balamu ezo sala pasi yango nelanga tozomona ngo eza mukie mais la tango mbula evimbara parce que papa maloba suka pona bakonzi ya mboka tozo senga na bakonzi ya mboka toza ko insister que tozali na kati ya commune ya Lemba na quartier Mbanzalemba tozali mosika na quartier Salongo te Poto Longwa batoko na Salongo to sala peut-être 15 minutes seulement au commune à Salongo pas ces ali ya maya komela pas ces ali pona nzela okokotela kola mabenge buka na place wana pona okota koto yo tozo tonga bandako pona okota sima kokota mabende eza pasi toza difficulté nzela et surtout ata to bongisi nzela koto yo ata kure ezali mais soki bisika batoko bakovanda kimia kozala te yango moni pona biso priorité na localité zel o toza na se pembe na mai ezali kobongisa kalamu oyo kotia ba digue de part et d'autre kokire kalamu na maboko te na babeche te esengeli tracteur ekire kalamu efungoli pe kalamu na distance ya mwa monene poto soki me eye ata eza ebele ekoleka un peu facilement mais na ndenge kalamu eza boye c'est difficile mai banda ko déborder na bandako na biso tozomona sikoyo bazo clôturer inutile ba clôturer inutile mobimba mai ya campus e banda ko kita kotoyo ezo panza dans des ordres parce que campus lagi clôturer te mais le kola ba clôturer campus mai yonse koza kati ya campus wana ekokita kotoyo lolenge nini poto moni basali kalivo moko te oyo ko banda kolokota mai ya campus po ekita koto na se donc ndenge ba clôturer campus biso to comme na danger ya makasi koleka ndenge bazo sala boulevard Salon soki basali ba terrasse ya malamu te oyo kita mai na kalamu te biso pe to comme na danger makasi parce que boulevard Salon bazo tonga sikoyo mai nango il faut ekita na kalamu eko kita en désordre to ba canaliser to moni bazo sanzela est-ce que ba disposer déjà que non tango to sanzela to kotia ba terrasse ya malamu ekita na kalamu soki batie programme wana kotia ba terrasse ndenge ba osa boulevard po ekita na kalamu ya malamu te biso pe to kovanda te lokola ba clôturer campus soki batie kanisa ya malamu te biso to kovanda pe malamu te on entenda toujours senga bato à bonne volonté ba congolais o bazala la possibilité bazali bazabote malamu to mona ka par-ci par là bazo sa misala lolenge o to souffrir awa pona nini moko te akoyi kotia ba moyen enjeu mais na komi na bilanga nazala bilanga tokutana na mbote mama mbote papa mama oza en direct na chaîne Top Africa News tokute ba kombo nani mama kombo na mama Chanda OK to sepe ko ya mona chaîne so mama Chanda tunga plus to yeba awa tozomona osimi bandundo zolona expliquer biso non babi awa yoka mai débordable ba convenez en nini au vivant convenez zelo so boma biso zande mai net ne la rabo tozolona mena mbula tolona kate po mbula soke beti mai zo uta na campus oyo zo uta likola ki sense soke sangani soke bwaka mibo bilanga nyonso edindi tina bandako to dinda da bilango nyonso edinda ko kuta te loko ta likasa moko te ya yeloko okuta yango wana tozo nyonga likola mai siko basaki okutu batie biso moko batanda ko to cheche bambongo tozo che bambongo yango moni basaki o batandi boye po donc basako nyonso tozo o ngala zo mona awa eza be fort personnel yango biso moko meto Papa Gladi ko bossa na bililité donc eza be fort personnel Mama Elodie Keto zoyoka Lucie Keto mama siko tunga to eba
na ndenge bodindaka na bon donc ce que le bosalaka boye biloko bosalaka esuka kaka awa to esuka kawa te biloko na biso ekendaka lemba salongo bakomini nyonso biloko ndunda donc ndunda oyo bato bazonéglige oyo ekotaka mai ni ndunda oyo ezolesa bato neti ngai oyo naza mama veve tala neti kokwa boye azosala bilanga mpo azwaka mwa elikuta me nelanga na mbula edindi akevanda na ndako tokovivre ndenge biso kovandi na ndako eloko ezosunga biso elanga eza kaka 2 mois na 2 mois tokoti na bandako tovandi tokosuka wa yango tozosenga bosunga biso surtout mpo na mai bosunga biso soki surtout mpasi tozomona ebongi tracteur ekota etimola mpo tozobanga surtout clôture ya campus neti bazosala kisensu batera banzela oyo bandaki kosala basukisa soki otelemi awa ti kuna ozomona libengi moko esalama makasi soki mai wana nyonso ekitaka ya campus eye ya kisensu eye soki etutani biso ya moyen dans liboso boye libengi ezali soki otali bo libengi yango wana ezotinda mai ya campus mpe ezotinda donc souci na eza plus bacanalize basunga biso bacanalize mpo biso bamama bilanga tozala bien ndunda matembele ezosunga bapopulation mabota sikoyo tokosuka wapi tozosenga mutu aza na motema ya malamu ya bolingo aya kosunga biso tala nde nazosala nalati robe tala makolo nali papa botisa te nazolona na maboko kongo te arrosoir te tala kante nde arrosoir na ngai tozosenga mutu aza na motema bolingo aya kosunga biso na quartier Mbanzalemba vale zelo esika tozosala bilanga mama Nathalie Kaembe Noela Kaembe boyoki ndenge mama Leli ka bamatembele bino bozomona oyo yango ezolesa bato o bato mosusu balo bamatempesi yango bozo néglige. Merci beaucoup maman, to sepeli mingi journée malam. Merci. Papa gloire. Action. Baimbo kaka na kati ya découverte na biso. Tozala papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa oza en direct na chaîne de Top Africa News. Tomi juste papa comment nani? Papa Mbuta. Papa Mbuta, tomi plus toyeba oza Mbuta na beni. Mukolo ya mabeni. Mbuta il bon non? Voilà mukolo ya mabeni. Ça tombe bien tokuta na yo moko mukolo ya mabele oyebisa biso non. Ba réalité ni boza na mo. Est-ce que tu équipe yoka boza est-ce que boza na bekona na bopito toni to yeba na expliquer biso non. En tout cas to ala na bopito te qualité la minute to mona pasi bokozwa pe ata comme hôpital batela biso awa pembeni rien ifu komata tina campus tina d'état pe tokendaka lisu te makamba bakuluna oyo de tonyokamaka mutu akozala boye pa apike pa atokenda ye l'hôpital to abeli tokomi komitungisama bajeune bamemaka na mokongo banini tusa tomataka bangomba mais ne fils to na place moko ya mwa malamu boko bongisela biso botie biso hôpital banini ata centre moko tomona yango awa te awa na quartier Mbanzalemba komi Delemba tomonaka yango te donc en tout cas bosunga biso botia biso ata école botiela biso mpe na wenze pene yaka pasi fo mataka ti kuna okendaka ti na Mbanzalemba matete tout ça konyokama komataka banini mais so toza na wenze na biso awa eza si place okotinda mwana kamo eloko aye azwi likaba bo ambassade il faut lia eloko moko ya malunga il faut bima libanda okesomba eloko akolia mais mboka na biso moko est-ce que tokovivre yango na mal kaboy. Merci beaucoup papa Mbuta. Tu sais pas le moment maman Rosette Matezolo oyoki nde papa Mbuta leli ata hôpital ata eloko moko ezati. Papa Mbuta. Tozwa papa Mbote. Merci beaucoup papa. Merci. Mbote papa nanga. Papa aux en direct na chaîne Abisso Top Africa News. Tu vas juste papa kombo nani? Kombo nanga Moule. Papa Moule. Comment papa na maman babotelo Moule? Comment baboteli ngazamo? Kulungu mudweni. Bon, papa Moule. Oui. Tu veux juste tu
toyoki awa yoka bozana bopito bozana banini est ce que eza mpe ya solo toyoki toyokona monoko na oconfirme biso papa vraiment nanu merci mingi nde opesinga liloba vraiment toza na regret makasi toza na regret makasi parmi na commune na Lemba na sur 13 quartiers donc quartier Mbanza Lemba eza monene koleka parmi baquartier ya commune na Lemba mais eza développé te toza na nzela moko ata praticable te bozoka phénomène kuluna ezobunda makoto de temps à autre alors ata intervention kokota koto ekotaka toujours na retard mpona nini kozala na nzela nano ya kitoko ya mibale quartier Mbanza Lemba oyo bozomona vale oyo etonisana bamama maraîcher baotravaille vraiment na bacondition moko difficile bisaleli ezali te alors baza envahi mpe na nini kalamu oyo boyo arezo kosala inondation base koto oyo vraiment babundanaka kaka na 3 mois kaka oyo bambula bakokosala te suite nini kalamu edebordaka makasi toloba topesa barapport bakonzi baya tolobela y compris bino bajournaliste vraiment lisungi ezalaka te tomoni ces derniers temps toko bino boye en tout cas vraiment toza na bosenga makasi ke quartier Mbanza Lemba parmi 13 quartiers oyo eza na commune ya Lemba eza quartier moko eza monene eza na population monene toza na wenze te ya kitoko courant ezali te hôpital ya kitoko ezali te école ya bien eza te vraiment toza ne du quartier moko abandonné toyebani te yango wana na nde tozoloba ntango nyonso toboyoka mpe kolela na biso boyoka biso maboya kotalaka biso mpe kame ntango bato bazolela ki bovandi vandi na bokonzi wana biso bato tozosalaka bino bovanda bosungaka mpe biso papa bopito eza ekole eza opito eza te ekole ya kitoko eza te nyonso eza te ni nzela moko nini wenze ni nzela moko praticable okota intervention eza te donc boza na eloko te susiati mpe eza te susiati mpe eza te eza te commissariat eza te soki okangi mutu awa iwenza Mbanza Lemba sokokena ye show tendance soki mutu abeli koto oyo tozala difficulté ya kobima mbangu clinique na mokongo ata nzela moto eza te yango wana vraiment bosunga biso merci beaucoup papa boyoki nde bapapa balobi boyoki nde bamama balobi babito ya Mbanza Lemba bazosouffrir na baréalité eza ebele baza na difficulté ya mai bakanalize mai ezouta unikine ezouta campus ezoleka boye na mai ezouta kisenso ezouta boye ezopanza nde kote na bango donc ezoinonde bango bandako bato bakimikimi bandako bato bapanzani donc balingi plus bato bakonza mboka bozwela bango solution à propos ya mai apa mai pe baleli courant eza te donc ana Mbanza Lemba SNEL aza te awa facture ekotaka te donc yo soki oyebi ke ono vona na Mbanza Lemba mutu mwa SNEL soki aye na facture bakola no mbango bakobeta o mpona bayebi SNEL te awa bazala kutu na pompe te mai bakende ozwa ti na salongo likolo kuna kote ya station wana mai ya komela donc mai eza te baza na hôpitaux te baza na bahôpitaux te kutu ata centre eza te école eza te nzela moko praticable nzela mpe eza te bozalaki ebele ya kolanda biso na émission na biso ya découverte bilili ya boye bokozwa presque bokozwa kaka na Top Africa News yango wana bozalaki ebele ya kolanda biso. Je profite de saluer babebe to ya Top Africa, je vous salue en tous maman na Jemima mima makombo na pesi mbote chez Mima boutique Mireille Makena na pesi mbote Maggie Love na pesi mbote mon vieux Poli Kifwasima na pesi mbote oh le DG Papi Kabuiku na pesi mbote bozaki bela ola na biso le vieux Thomas Bouya na pesi mbote oh mon vieux Patou Samba Ediketo na Madjeni Ekila Tena na pesi mbote le conseiller spécial mon vieux Siro Mafuta na pesi mbote le vieux Pimboyo na pesi mbote maman Angèle Yavozo mbote na yo mama esiko ozali Olivier papa na Olivia le prince na pesi mbote Nathalie Kaimela Noela Kaime na pesi bino mbote
Honorine Baboutiana, Élisée Babouti, les Bozaki Belé à Kolanabiso. Émission Zalaki présentée par votre humble serviteur, Simplicité Balobi, mon papa Sika, Maya Sika. Tokutaina Mikolo, Oezali Koya. Ciao, ciao. Bana République démocratique du Congo, du nouveau à Kinshasa. Bona kotonga banda kunabino, solution et yé. Mon bangé na usine, ADK construction, usine yabana mboka. Bona fabrication ya ba brique argile, mélangé na ciment. Eco brique, dope interlocking brique. Yoka elengi ya brique. Aucun design, pas besoin de peinture et se protéger de la température. Brico Moko, très durable. Eco-brico, mon bébé Asika. Adresse Ezaka Moko, quartier Kipoko, Komina Tele. Oki Okomi l'avenue Moyembe, Ozamobimba. On a pris Angemu Sinzaki Mwena. Eco-brico, Eza moins chaud na Primangono. Pour na contact na Kinshasa au Bengi Mese Platini na numéro Oyo plus 243 81 53 60 618 à Paris au Bengi Nana Kiesa plus 33 622 32 10 16 et Bongo la Londres ADK Construction plus au 44 77 53 60 58 39 email ADK Construction @gmail.com ADK Construction mon pépé ya sikae pointi quoi mon côté dit